Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na ba nyonso bolinga mama Elia Nitu. Na pesi bino mbote mingi bandeko na nga. Baye bangai bino baye bolinga nga bino baye bosepelaka na nga. Bino baye bosepelaka na émission na bino préparons-nous pour le mariage. Na pesi bino mbote. Bwe abarize no abariye muko wazima muko wazuri. Est-ce que vous allez bien? Faites-moi savoir si vous allez bien. Nalingami koyeba ke baye bangai baye balinga nga baza malamu. Koyeba ke bandeko na nga baza bien nde sala nga plaisir nde epesa esengo ya motema na ngai. Koyeba ke bandeko na nga bazali malamu. Alors faites-moi savoir si vous allez bien. Bon komela nga nde bomesina komela ngai na commentaire ke mama ni tutoza bien wana sala nga plaisir. Merci beaucoup na bino nyonso ba yebo disposer ata na bino pona kotala to pe pona koyoka ngai. Merci beaucoup pour nos commentaires na bino, merci pour nos encouragements na bino, merci pour nos coups de fil, merci pour nos félicitations, merci na ba abonné o ya sika, o boyo ko bakisama na kati ya famille du cœur. Alors na ko senga na bino nyonso tout, ba yo botala kanga to bolinga kanga, soko otali émission na nga na ko senga na yo o saneni o partager yango na ba groupe na yo o partager na ba WhatsApp na ba Facebook na yo parce que ezana ba tumususu o ba ebina no maman Elia Nitu te. Or ce qu'on partager yango émission ya préparons-nous pour le mariage ekoki même ko aider ataka kamutu moko ekoki ko salisa. Voilà pourquoi ba bino maman Elia Nitu naza ko senga na bino bosa abonner massivement, abonnez-vous massivement, bosa abonner vraiment mingi. Lelo nazana likambo ya kosoa na bino ndenge na mesana kaka koya kosoa na bino. Lelo na kosoa na bino toza vraiment na kati ya émission na biso ya préparons-nous pour le mariage. Boyebi ki émission na biso ezaka émission moko ya famille ete ya kabaye bazuke na ndako mabala ete kabaye bazana kati ete ya kapeba oyo basi ba bimi po soki bazu susu chance à deuxième gloire, troisième gloire, quatrième, ce qui peut quatrième, cinquième existe kaka pour basani ni ba bebisa te ba bongisa on a toujours que émission préparons-nous pour le mariage ezaka pona ko bebisa te mais ezaka nde pona ko bongisa. Likambo oyo na ko sona bino lelo ezali likambo moko ezali na ndeko moko ya mwasi mutu abenginga po apesa ngai lisolo na ye oyo abenga po ayebisanga ke mama Elia Nitu na bengi yo po napesa yo lisolo na ngai osolola yango na baninga oyo na bandeko oyo batalaka yo. Lisolo na ye ezali ndenge nini? Lisolo na ye ezali bo eza ndeko moko ya mwasi aza na mobali ne ana kati ya mboka na biso ya poto kaka na mboka na biso awa mwasi na mobali azali un peu jeune par rapport ya mwasi aza na mwa âge ya koleka muke epai ya mobali na ye nde boyebika na poto eza récupéra nango te. Tolobaka pe toujours que l'amour n'a pas d'âge. Alors ndeko wana mobali ndenge avandaki na mwasi na ye bavandaki na ye mpenza très bien ndenge mwasi na mobali bazalaka na kati ya ndako kovanda nzoka ndeko wana ya mobali abandaki ko malgrance abandaki azaki na programme na ya kobengisa mwasi na ye oyo atika na Congo pour que mwasi na saneni alanda ye na poto kaka ndenge asalaki ba démarche akendaka Congo azongaka ti akei pa azu mwasi na ye wana aye na ye tango aye na mwasi na poto abombelaki pe mwasi wana tabi mwasi nanga omoni nga ndenge naza boye na mobali navandaki pamba te kovanda navandaki awa olie nasalaki nduma nakende gauche droite nazoki mama moko sœur moko boye to ye kotabikaka sœur moko boye mère moko boye tozo vivre na ye. Alors yende a permettre kinde mande ko vanda pa na ye na économiser pona ko kosala nini ko bengisa yo oya po epa na ye sœur wana kalaka moshina nanga afuta ba courant na ye ba mai makambo nyonso alengela nga makasi yango permettre nga na sala nini na économiser pona bengisa yo na mboka oya poto ndengo ye moyena tike kaka boye ezala te malembe na koluka ndenge nini na kotika ye wana yebisi yango na mwasi na kati ya ndako mais na sœur wana ayebisaka ye te alobaka te ke aza na mwasi alobaka tika ka mwasi non atikaka sœur wana na kati ya flou tango mwasi na ye azu mwasi na ye abandi kovandisa ye epai abandi kovandisa ye azu chambre directement ndenge mwasi ayaki abandi kolouer chambre atie mwasi na ye na kati ya chambre lokola azalaki engagement na mama oyo bazalaki na ye wana sœur oyo babandaki kovivre na ye wana babalanaki na ye kobala na ya mairie po alexi penzaki bolingo toza na bolingo po aprofite bien azalaki na mokanda na ye ana mokanda sœur wana
soit disant maman akipe na mukanda po ala kisa mwasi wana ke na lingi yo akoka kovana ndako fele azo oya ki nango besoin babala na ki na na mairie tango babala na na mairie tango ye na mwasi mwa ki ndiko bala mwasi na mairie ezate akomika na mwasi zela nanu meto ke ndiko bala no pesa nga mukanda po balobi ke na poto so to bala ni to kozo mukanda déjà oye na na banzela ndambo chance na komi na mboka ngo na destination na poto ngo na komi merci ko pona makambo mukanda olobi nini to ke ndiko bala na ba de commence ba ndiko epse maintenant mais faut bala na mwasi na yo pour permettre mwasi na yo aza nini protéger ata kozo mukanda sikoyo te aza la protéger po na poto vie familiale konta makasi soki ta mususu bwa kingunda eki ozana na mukanda te concubinage ezaka important vie familiale pe ezali soki obali mwasi na yo ataza na mukanda te akozala protéger soki atali kamuto ndenge nini vie ki aza marié akozala toujours sous protection akozala protéger epai na yo mobali na ye po osala nini bobalana ye nzoka asa zo engagement na mama oyo bazali kovanda na ye mpona mama abande kopesa ye bambongo mama abande kokabele na koluka facilité luka facilité ke non nazala na mero kaka pona ye mero na osala nini nazala ne na kobala ka mwasi nanga ayeba ka ba tato bala nini to kosala nini to ko divorcer na biso ndenga cheka na mutuki ba ko divorcer abandi ko azoli mwasi na ye wana chambre mwasi na uteki na ye na Afrique azoli chambre mwasi bava na chambre abo kisi mwasi na ye ekomi po babala na mwasi za mukanda ekomi problème ekomi matata ekomi emataki kitaki après abi mena expliquer que bien que na maman moko boye to vivaka na oh mais maman na te bo vivaka est-ce que balaki maman ngo soki bo vivaka na oui omi na maleme non na mwasi na yo abala mwasi na pe na Afrique na makamunio surtout mais sauf que na ndenge ya civil na Afrique abala ki ete abala ka za ba mariage coutumier tout ça boye na boye na mwasi na yo balanga bongo mama wana azo ipsa mwasi na vérité teke mama wana pe to sala ne mariage na mairie aibi c'est pas vérité te mama wana bani komona moi ba absence moko boye bani komona moi ba absence c'est pas mobali moi ba changement et puis déjà mobali ça na basi mibale soka za ki fidèle et que comment déconner et bana kaka mama na bandi komona moi ba changement et pas ya mobali na ye azo mona mobali na yaza susu nenga za akite ke non azo senti que changement moko ezali mama wana babala na ye po bolingo zaki na ki makasi mais ye mobali na mutebera ki to bala to kamwana na biso ata to bala ni boze kaka po rassurer sera on ke na lingi yo etu ayebisaka ekutu te atika mwasi na Congo sera on atanga moni ba changement komi abandi kolandela tete na mwa mobile komosaka nanga na moni ba changement ekoti ndenge ezalaka moi même na lieu sacré ozomona ona aza fatigué ba simba boyo ko simba te sala boyo moi biloko moko ya ndenge wana komi moi likolo mona kati moko libanda moi lambe komo bunga moko biki ba ser bazaka penza na nini bazaka trop vigilante moi lambe komi ko bunga moko komi ko te mais non avant d'ici mais ndenge nini yo bo te problème te eloko mo ezate menga na oto yokanaka bien to lingana ngana yo mais ozaka mwasi na ngai tout ça nzoka mwasi asi aye ser wana na ninga ko luka ko sa mo banquette ay ko découvrir que mobali oyo na moni ye akomi na motu libanda boyebi téléphone lelo ekosaka so te téléphone lelo téléphone esakana te okozana muta fundo te téléphone omoka mutu ko funda yo téléphone kaka mutu ko funda yo tonton na biso wana kota ka zo sukola mwasi na yeko na zo benga ngre téléphone malgré que na vibraire mwasi ki vibraire mwasi ki ko yambalo buba ndaka la no zo te poani bandaka la no zo te yo nani yesu ko mwasi awota kishasa lo kwa bebse ki ke mère moko boazalaka mobala sala maki déjà et bon ozo tuna nga yo nani yo poza nani omote ngana yambi téléphone na mwasi na ya bia super psychotique ke mwasi na hotel déjà Congo asi ayaki déjà quoi abie ka ne la lobi so psychotique ke mwasi na hotel ke Afrique mwasi na oya bala asi ayaki déjà mwasi na za awa ngam na za mwasi na ye boyebika bato kishasa pende bazakati mwa moto pepeli wana babandi ko so na nani yango mwasi ya nani yoza ngam na za mwasi na bia te yoza mwasi na yoza mukolo ya mukolo ma mukolo alinga ko pona lekisa ko fatango kaka ngam na za mwasi na ye babandi ko so na telefone ye kuna na kati ya salle de baza ko sukola ebite ko to yo moto peli bambanda mi bali ba osani bambanda baza ko swana abimi bo akuti pe ko swana wana zu telefone nini mwasi moko benga tout ça mobala zu telefone akati mobala akati telefone avant de cisco mwasi
o moni tozalaka na ye elobi te ke ye moto aye na ye alobi te omoni tozalaka na ye alaki mwasi na ngai me ndenge ayeka awa toye kokutana ndenge ezalaka tokutani kaka tozwani banimero ya telefone tokobikomi mwasi abi me ye okomi na baabsence okomi boye na boye koswana na mama wana ekamatani babandi koswana mwasi abandi koswana tontongo mpe alobi atika ngai de toute façon mpe ngai nao mpe toa age moko te ngai mpe na mwasi na ngai deja boye na boye tout ça na su efa kolera binisi nyonso kasi nga na ovanda na o libela nga kovanda na o mpe libela te boye na boye oza deja na bana na yo nga mpe nasala famille na nga ngana na boti te fo na fonde famille na nga tusa nga mpe fo nasala vie na ngai entre temps basala nini babalana na mairie su basentiment oyo kaka boki kobalana na mutu na mairie basentiment ya love tindi bango babalana na mairie mobali abimi nde mbali bima na kanda kei kuna epai ya mwasi na ye kuna pesika bakendaki koswana baswani kandi baswanaki o baswanelaki kuna moyen na ye beza te mpo moto abengi ngai mpo ayebisa nga lisolo oyo eza sere bango baobenga sere ya mokolo ye moto abenga mpo apesa nga lisolo alors akangaki numero ya telefone ya mwana mwasi wana azwaki numero ya telefone na ye mobali ndenge akendaki jour yango wana azongaki te deuxième jour nango aye kozonga te troisième jour nango aye kozonga fofandisi siko mwasi oyo te ndenge eza wana omoni mpe aza mwasi na ngai yo mpo oza mwasi se wana abi mama na nga mwana mobali wana ndenge aya tobalana na ye mokanda azobaza na mokanda azalaki na récépissé yaboki nga na bandeli bino ke mokanda na bandeli bino ke azalaki na mokanda mwasi mpe azalaki na mokanda oyo aye azalaki na récépissé azalaki na droit de travail te ndenge azalaki moto ozalaka na récépissé mais azalaki na droit de travail te oyo bapesaka na mwa ebandeli azalaki na droit de travail te mais lokola balinganaki na ser wana oui abi oui mama nitu toza na différence quand même ya âge na ye eza ya solo mais tolinganaki na bolingo wana lokola azalaki na réception na droit de travail te oyo abande kobenga mokanda ndenge nayebisaki bon tosala nini tobalana mpo nga na protege yo tobalana pesaki nga mpe bolingo mpona namonaki mpe bolingo ezalaki mama tozalaki vraiment na bolingo oui nga na bana na nga c'est vrai nasi na bota na nga bana nga mpe basalaka bavi na bango nga mpe nazosala vi na ngai bolingo eza nango na age te lokola tolinganaki akonvaincaki nga na bolingo yango tobalanaki ntango tobalani na ye nde bayeki kopesa ye mokanda aye kozwa mokanda azwi yango neti na nsima na nga ntango nalobaki azalaki na mokanda wana eza récépissé azalaki na non droit de travail ngambo na ye kopesa ntango tobalani na ye nde baye kopesa mokanda avec droit de travail. Donc ceux qui a renouveler mokanda na préfecture ngai il faut na zala parce que il faut na pesa mikanda nanga il faut na pour le quoi on a ma mariage na pesa carte d'identité nanga na pesa ba fiche de paie nanga lettre d'hébergement donc on a na héberger makamu nyonso tout yango na bengi yo pona yebisa yo ke makamu mususu oye komaka na vie ezaka mingi pe foti ya bana mibali yaka foti ya bana mibali pona balokoso na bango ye akuta ngai tokutana na fête moko boye yaka na fête d'anniversaire moko pa tokutana kana ye amona ki ngana zaki yaya me ngana ye na bandeki moninga ye muta bandenga po alinga ngai na ki yaya na nga alingaki nga ye muta bandeki ngai muta alingaki nga malgré ki yaya na ngai pe bolingo loko eza na agité na mi pesa ki mama nitu to tumbi pe mbeka na biso na moni pe sava to bandi ko vanda na ye to bandi ko vanda to vandi na ye 5 ans mama nitu azaki na ba jete ki olinga basi non to vanda ki na biso bien pendant 5 ans nzoka ye tango zu mukanda abandi ko sima nzazo ki ndekishasa azaki na mwasi matikala ko yebisa nga te ka sala nini ka bala ki azaki na mwasi malgré basaba mariage civil te ma yebisa ki nga te ka bala apesa ki nga bolingo nde bapesaka bolingo kokende nene nga kendaki Congo billet ya ngai bilamba ya ngai séjour ya ngai asala 3 voyages na Congo comme quoi ki nota ba famille na ye nga ba Congo wana mama ne to elobela na nga so eloko te na kendaki na ba Congo na baya na nga naza so mutu moko te ke na ba famille ba parents na nga basi bakufa na bango naza na nga mutu moko te ke o Congo na te na kendaka na nga susu Congo et pourtant to oloba ke o mukolo soki mukolo soki neni non sœur moi za na 50 ans frère wana za na 42 ans dans la différence il y a 8 ans garçon za na 42 ans yaya wana be ya mukolo ya wana mama bima ana 50 ans dans la différence il y a 8 ans
abinga na kipasema mokende ba Congo na te na saka vie na nga sa vie na nga tranquille na osa musala na nga na za aide soignante na saka musala na nga vie na nga posé bana na nga basi bakenda na bango na bana nga misatu bana nga bakenda kinda na bango baza suna ndako te tozo vana na ye bien ya ona bengo pona yebisa yoki mibali bango moko nde bachaka bato na ba problème ayebaki bien kaza na mwasi na ye ayebaki aza na mwasi mais pourquoi tant to lingana ki na yebisaki nga vérité te kaza na mwasi ifaki yebisaka kaza na mwasi nga pe na mutu na nga na bekata na za na garçon oyo aza na mwasi ma yebisaki nga te là to sala na mariage na mairie ça fait 5 ans to sa mariage nga na ye na mairie nga na française tant que to sali mariage ina na po ba pese mukanda kanisa na 5 ans to sali na ake Congo 3 fois nyoso na ba frère na nga kaka yite yaka mibali bayebaka kolobaka vérité lokola mwana mwasi na finga kinga na bina ko accorder divorce te mwana mwasi na kovanda ndenge wana akosouffrir pe po asani azwa mukanda po sikona comprendre ke na mbongo ememi na poto eza mbongo na ngai do ba voyage ndenge mobala bana kokende Congo na mbongo na nga azokende osakana na mwana mwasi wana azozwa mbongo na nga ngam na osoma bilamba na osoma makambo nyonso tu ba billet tu lokola mwasi ngo afingi nga nakolakisaki mokolo na nga na koaccorder divorce te po mwana mobala nazo mukanda po na ngai yango okinga na ebana ebiki azalaki na mukanda mais mukanda na droit de travail te ekiba mikanda temporaire nga na française naza aide soignante tant to balani na mairie ndaye kozwa mukanda wana ça fait 5 ans toza ensemble yango na siko bande ko mibali bino moko nde baluka mambu bino monde boluka makambo soki kolinga aventure kokende na baniva libala te kokende na baniva libala te bisa mutu po rassurer mutu ke nazobala yo nyonso naka lokoso ka ya mibali boli kokanga mitema te mibali ebele babala basi ndenge wana kaka mpona nini mpona mikanda kaka na likambo mikanda abali ake kozwa mwasi abali ye mwasi aza guna ye te mwasi aza volonté te mwasi aza choix na ye te mpona lokoso aboyi kopatiente po apatiente keti azwa mukanda na yazo mona za tard kene nzela mukuse okenzela mukuse obali mwasi bibanda mwasi na ye wana pa ya mama nito inane yango depuis mwasi na ye aya nga pe na bina ko accorder divorce te divorce na kopesa ye te po soki na pesa divorce akobala mwasi wana na kopesa ye divorce te akovanda bongo bakovanda ndenge wana ngai pe na mwana mobali yango na bengana na ngai na bengana ye lokwa yazo aya na mwasi ya muninga age na ye mwasi ya jeune nga lokwa na mama na bengana ye mais loko kaka na boy na kopesa ye divorce te bakobala na te na mwana mwasi wana bakovanda kaka ndenge wana yango na ye kote ya bino bapapa makambo mosusu bino mutu bolukaka yango lokoso na vie eza ntina te presse na vie eza ntina te bandeko na ngai ato ye poto za mukanda te kanga mote mokozwa kaka kokende kozwa mukanda sima mwasi te po sale ba aventure soki olingi ya solo yango so moni mingi mobali azui mwasi za plus âgé que ye mingi alandeli kaka intérêt mingi za kaka intérêt na lobi te ke bolingo solo ezaka te ya solo pe ezalaka mais mingi par rapport ya âge soki mobali aza un peu moins âgé que mwasi alandeli mingi nene intérêt po mobali oyo aza na ba moyen na ye ako okipe mwasi akibala mwasi mukolo te akenovana na mwasi lekembula te soki mobali azu mwasi lekembula intérêt mo eza na kati wana oke kolinga mutu pona intérêt omiche singa na kingo na likambo libala siko ya wana bi na kopesa te na kwa accorder divorce te siko mwasi bokovana na ye bokovana neka bongo mwasi oyo bala na Congo ba obala ye na Congo ko bala ye mwasi na yo etikala ka bosa ne ma civil oyaki poto ne mutu yaka koluka vi mais soko ye koluka vi ko kendo ko na ndeko nzoto mwasi te mibale bele ezala pe basi pe bazande mwana omona eza no jeune kezo mbala ya bato pa bato sa zebuki ne nzoka nini awalandela ka mukanda nzoka nini intérêt libala ya intérêt eza malamu te bolingana na ndenge bolingwa solo olingi mobali na ndenge solo olingi pe mwasi na ndenge ya solo le na ye kote nde batonto bakobenga bino ba jigolo te ndenge nini na makambo boye bakobenga yo jigolo linga moninga mbula na yo sala musala na yo
liesa ndako na yo soki mpe na mwasi na yo malamu yo ovandi na ndako olali pongi mwasi ya bato aide soignante akendaka mosala ayaka na mbongo na azosombela yo babiye okendaka Kongo pa makango na yo mbongo na ye azosombela mobali bilamba mbongo na azoliesa azosomba babiye ye wana soko aboko akorde ye moko aya na bino akorde divorce te bateyama na kopesa ye divorce te baovanda ndenge wana voilà liso nazalaki na mpona kobetela bino mokolo lelo yango wana mibali botika babolingo ya intere surtout mibali mingi na poto bakoma bafeneyan mibali mingi na poto bakoboy fatigue mibali mingi na poto bali koliaka na nsima basi bali kolata na nsima basi bakoma koluka kaka esika ya intere ezali soki ser wana asalaka ser wana na voiture na ye arulaka na ye na kotingama kaka wana ntango okokende kuna obuki mokongo mpona nini intere place akovanda intere mpo basombela yo bilamba olata ye wana boya bika akorde yo divorce te divorce okozwa te eteya yo eteya mpe mibali ebele bible mibali olekaka na motoki na ye mokanda na mboka oyo sukasuka tosali 20 ans okozwa ngo kaka ata ndenge nini okozwa kaka likolo ya presse tonton na tout au plus na kati ya mboka ya poto asali ne kaka 8 ans na ya wana basali 5 ans mais ye na poto asali 8 ans ntango aye poto abandi kovanda ndenge azaka abwaki ngonda tusa mokanda ezotraine abia nakebimisa bokasi te nangaki mobali nanga so pa sero po sero sa nini azwanga tiaka na ndako ya héberge nga sero abalanga bake kobala na ntina leta s'il vous plaît abala na ntina mairie ete ya bino mibali bolingo ya intere suka kaka mabe bolingo intere ezala kote mwasi ezala kote mobali bolingo intere suka mabe bolingo kibonga eza naturel bolingana na ndenge ya solo voilà likambo nazalaki nango akoyebisa bino lelo yango wana ye moko yaya oyo moto ayebengi ngai ndeko na ngai mwasi oyo moto abengi ngai abina ngai loba lisolo oyo na kopesa mobali oyo divorce te mwasi wana loba aza kwa mokanda na normal me kaka napesa divorce mpo babalana na mboka oyo bakotikala makango ata mwana mobali na akufi ngamu na kotikala mwasi na ye lelo ata mwana mobali na koti hôpital ngamu partout nga mutu naza mwasi na ye na mikanda na kozwa mwasi mpe na kotikala kozwa mwasi na ye na kopesa bango divorce te bapapa bajigolo ete ya bino mpona lelo tosukwana Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu awabariki tata nzamba kalo sakumuna nzamba nubeshaneni bana betu bons, bye bye.